liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba na kombo ya Akonga Mongali Mawija Nangila Chemaunga Mbunga Yepowa Nyamolo Ibanza solo se solo mukolo mwa lelo bolimbisi bakoko pona ngonga parce que tozaki na ba démarche tokena kozwa visa ya Égypte et bapesi biso visa donc bientôt le voyage est déjà proclamé ndenge tobaki ete Égypte Sénégal c'est que programme bakoko elalaka te lokwa mayebo ezozela batu ou bien ezozela epola na kati ya zamba mais eza na continuité de programme donc tozala na visa na biso ya Égypte mais tokopesa date te bato bakosutukaka ke tokomi daya na Égypte parce que toala na visa donc so tobi tovoyage lobi na Égypte toke lobi na Égypte il suffit ka tosombi ba billet mais tozala to réaliser to pe to remplir ba programme nyonso totie déjà visa na kati ya groupe administratif pona ba administrateur nyonso bamona musala nde ezotambola totie visa ya Égypte na niveau ya groupe ya Ilunga, groupe ya Mangongele BFF, groupe ya France général na groupe ya administratif ya France. Mais mokolo mwa lelo tozongeli lisusu bome mesano pona to comprendre réalité nino bakoko na biso bazalaki nango parce que soki tolobeli bakoko te nzela na biso kozala bloqué kasi lelo tozolobela mwa muke une partie ya statut le banzambe parce que ça va programme na kati ba continuité oyo bakoko na biso balobela ki ça veut dire statut ya ba messager yango mais ya moto développer statut parce que statut za lokwa mkanda ya mibeko pona moto mtaye ba ndenge nini akomitambwisa par rapport ya principe na caractère o mangongela tikaka parce que statut oyo to salaki ona mangongeli biso nyonso ensemble topesa na badacho tosalaki yango et statut oyo ekendaki tina hôtel de ville na niveau ya Kinshasa pour égaliser poto égaliser yango na eleka tina ba égalisation soki bato baza na Kinshasa baza peut-être kidiba bazoko redéfinir statut te biso lobi ke oyo eza makasi abimisa statut adéfendre baloi oyo eza parce que biso totamboka na statut poto komo mona déjà que bato mosusu bakomo tinda biso ba message ya jalousie. Ok, tant yo tinda message ya jalousie ngana yo tozowela nini parce que ngana yo tozali bana oto yekola pa mangongele il faut te présenter des mondes ba découvrir message ni mangongele atikela ki biso mais c'est comme siko ke yo nanga toza ba lipasa yo komo tinda ba message moko boya contredire nga sikonga réponse non pesao na olobaka kendeko yoko yekola pa mangongela kisa oyo yekola po onga na pratiquer za onga na yekola ki so na yekola ki te na ko pratiquer rien c'est que bino peso ki boyebi pratique ya mateya o mangongela pesa ki mutamta la kisa oyo ba pesi to za rien ya ko welela ngana welela na bino te le contraire ngana sa musala pour couvrir bino lobi kuna bo se retrouver mais bino ko ngome mama kamongo na ba n bon mais on est que qui pour la kangi ba kabutu akomi mokonzi akomi président ngala président na lo bango chaque fois que ngala yekola pa mangongele je suis là pour protéger des lois pour la mutu moko ta déborder ça veut dire messager tout yekola pa mangongele tu dois se soumettre na ba loi. Et si on a contre Moutouté, on a mis ensemble. Mais on a mis en tout cas au potan. Parce que sans respect de la loi, Moussale Kobeba et Valère Moussala Otonyo Kameli depuis 1996, 97 na loi, Tito ya koma na badara to koma na 2000 ans, 2000 à 2002. Neto e badara. Mais message bandaki na loi 73 la commune à Kinshasa en 1997-96 après nous avons eu un déplacement pour tout mais avant tout kende de Alowa et avant tout kende Badara
na lo wande sika tosaki accomplissement ya kokende kozwa nzete wana ya boulevard du 30 juin babengi libongo na mbu tokende kosanction na bomoko ya matadima yo elingo bake ba parcours ezali na balolenge ebele mais tomanda otangaka statut o muke mpona mutu nyonso akomprendre mosala oyo tosali na mangongele mpona mutu na mutu akomprendre sikoyo ke bato oyo babandeli na mangongele nana azokomprendre leson nana azokomprendre leson te nga na koexpose statut parce que nanga na makasi akoswana na bato te naswana mingi naswani depuis la mort de mangongele 1900 et 2008 nga bandi koswana 2008 nga bandi koswana na bato na badara wana parce que papa kufi totikali mwana pesa position na yo bato bandi kowelela iso bite makambo nzambe bawelaka te oyo ayekola ye malamu apesa biso continuité bato bamonanaki te tobi tokende tosala video ya kodefendre liwa ya mangongele parce que mangongele disait souvent la mort n'existe pas. Mais l'homme noir n'arrivait pas à lui comprendre parce que tant qu'il y a que la mort n'existe pas, tout le monde na niveau Congo, on a nié liwa. Mais on a cadre de définition nette. On a le liwa qui est moutouazali, mboumanzete, tokenda pe tozonga. Mais tant que on a koufisco qui pour aller à l'obi bon, bandekoto qui est défini dans liwa mangongé les pona. To couvrir na nous position na ye avant biso sa continuité bato musu ba ko mobanga ote moi to kene nini ko sa vidéo ezate bato ba kei ko kombola ba bureau na commune na Maluku to ya Nsele e commune na Nsele bato ba ke kombola ba landi influence ya bourgmestre wana kuna bengi bango bakanti ka opesa bango mbongo njoka ke komema bango ba kombola na commune de Lansele. Mais nga na boya ki makambo wana na boya pe ba messager ba ke kokombo ela bourgmestre wana nga na organiser ki délégation 5 personnes ba ko kolunda ba ko falanga to kitaki na otozo benga lokola papa Nissé je crois peut-être antenne A. Tout ça qui vidéo na défenda qui mangongele na définition de la mort et ningisa ngishasa mobimba tant zongi lobi nango bato babengi biso badi oh mais to ki lokwa mangongela seku parce que voix auto yo ki na vidéo ezaka pareil na mangongele mais to lobe makambo anyo sute mais to bando ko expliquer siko mkanda mibeko pona mutu aye bandenga komitambusa parce que lobi tozaki na fête ya réussite. Il faut que le principe na caractère nino bakoko batambola na parce que principe biblique ezande mo na principe bakoko batambola na to bakoko bazena ba principe na bango sur le plan mariage bakoko na so ba balisaka selon qui bobiso pas selon les chrétiens. Si le plan du boire, bako on a biso basanga ba masanga ba makemba, basanga ba masanga ba lotoko, basanga ba masanga, ezaki na ba utilité nango parce que na principe na caractère divin, bako ba yeba ke nzambe wa keli likolo na se apesaki ngana yo ba posa. Ya banzoto tozana nango mais za ba discipline, otoko respecter. Sur le plan ya mariage, bako ba yeba ke na boko on a biso la polygamie existe, la monogamie existe. Non, on a vu ça, c'est différent avec la Bible parce que la Bible me dit moi ça zaga pour moi ça zaga pour le mobile mon corps. Mais si tu contrôles la Bible, tu vois que Salomon a 1020 femmes. Na mesa na yaba negolia 1200 kilos. Ya basi wana nyonso oya balaki donc allez tu condamner Salomon. Ou bien Rolanda principe au bango lobi ke nzambe na mongo lobi moi si moko pona mobali mo pona moi si moko biso ba ko na biso batamo na principe ya polygamie na monogamie et lingo bateke to tinda bibali nyoso baza ba polygame mais zaki na ba discipline nango do moko to lobi la polygamie to expliquer réalité na ngo to expliquer pourquoi mobali muso abala ba simi balé pourquoi mobali muso abala ki moi si moko et là ba réalité non par rapport
pouvoir topé ya réalité d'existence o nzakomba achaki katnanga nao. Yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi pona yo ezali wapi. Oh yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi pona yo ezali wapi. Awana se nzambe alingaki yo. Atini vulusi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na peve ya Kongo. Tokoto sali susu nani na seyo. Moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobi kona yo ezali wapi. Poso moindo zali kozela nini po yo zongela lelo nzamba bakoko na yo. Poso moindo zali kozela nini na Kongo po yo zongela solo nzamba bakoko na yo. Lolenge moko na mikili misusu na Afrika bango basambelaka nzamba bakoko na bango. Lolenge moko na mikili misusu na Europa bango basambelaka nzamba bakoko kona bango. Koko kimbangu zongela banana yo ya Kongo po bazongela solo nzambe na bango. Mama kipavita zongela banana yo ya ino ko bazongela solo nzambe na bango. Bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso mboka ya Kongo. Bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso mboka ya Kongo. Donc lelo ezali mukolo ya solo se solo. Kasi sengeli bino nyonso o tozo travailler à travers continuité ya Koko Mangongele bolandelaka batu ya précipitation to pe batu o bazo wela na ko kipulu parce que ngana wela ya makambo na mutu moko te. Mais soki botali même na ba commentaire ya Facebook live bomo na baninga oyo ngana yekola na bango ensemble bamisu bazo wela nanga po bo wela nini. Mangongela tangisa ki tu es capable même oza na Congo peut s'exposer nao pour na bato bazo luka bokoko ba comprendre des choses dans la réalité ba kolanda yo ki pour la simba ekisite pour bato ba ndolanda mais qui pour la opé sa réalité à continuité des programmes. Ça veut dire naza mungunya ya mutute. Mais bon na ba message tout le monde bazo combattre nga pourquoi nga la oza musala continuité pour na soutenir bino. Mais tellement bino bozo batu ya démagogie bozo welela bozo ba sens ni note to kongi ko gérer responsabilité Mangongela tikaki mutamta ko motala nde vie na ye. Aïe ma vie à mututa atolobiga ke to kusala programme pour biso nyonso zo ba salaire akobo yango kozala isolé parce que moi je suis capable ya ko isoler mutu tout oyo agota mwana bokese nto pa ko respecter ba loi te. Donc naza capable mutu akoto sa statité na ko isoler na niveau ya Kinshasa pe na monde entier. O nazali na Goma, o nazana mboka songolo soko tosi mukando te na ko isoler o kipulu va te isoler parce que na yebi mibeko on a obetela ngotolo naza contre mutu te. Tout le monde oto yekola pa Mangongele na considérer bon comme ba collègue. Mais na kana ba collègue eza même suba yekola ki bien te eza même suba ba yekola ki bien ale toko sala sko jumelage pona koyeba mutu ayekola bien te fois zonga ya recyclage batamite moto Mangongela kufi mwasi na yake mbandaka. Ça veut dire na mwasi na yeka zaki mutu mutema moto fois zonga na recyclage malgré aza numéro matricule te mais aza considéré par rapport tozaki na mobile nae et revenu à mobile nae par rapport ya ba salaire au chaque messager bando kozwa na liloba nzambe yen mutu bando kozwa pona asunga bana
oh ya botaina mangongele, mais on peut pas travailler pour mangongele seul parce qu'on a plusieurs messagers oh ba koufi en exercice, donc on va prendre charge de tout le monde. Ngonga pe no kozate, ngape fubo zo charge ya famille nanga. Mukoloko on voit papa kozalate, ba kozwa charge ya famille parce que aza matriculé. Mutu tout azali membre na kata lisanga. Statut où ils ont réclamé na mibe konengo ke tokosa la suivi ya mutu nyonso. Oyo tango ye koki, oyo tango ye koki u, oyo tango ya nzambe. Akoya kozwa bapona mina ye, oyo tango kitoko, otoko zela kimbangu na Kongo. Oyo tango ye koki, oyo tango ye koki u, oyo tango ya nzambe. Akoya kozwa bapona mina ye, oyo tango kitoko, otoko zela bakoko na Kongo. Toko yembela kanzambe, oh ya bomoi, oh yangu ya boya to yembela ye. Toko kumisa kanzambe, boya, to kumisa nzambe, tango ekoki to kumisa nzambe, boya to kumisa ye. Oh boyaka banso to kumisa kanzambe, ye azali na bomoi ya seko, boyaka banso to kumisa kanzambe. Lakumuna biso bobele nzambe ayebi, bana Kongo boyaka banso to kumisa kanzamba bakoko na biso, bana Kongo boyaka banso to kumisa kanzamba bakoko na biso, bayindo banso boyaka banso to kumisa kanzamba bakoko na biso. Oyo tango ye koki, kilumbu kwiza peva Kongo, banani bamona yo, bandambe bamona yo. Kilumbu kwiza bana bilaka, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Ya ikembo nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Ya ikembo nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza ba message, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Ya ikembo nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Ya ikembo nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Mbuluzi kimbangu wakanga masambu benadio, kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Mbuluzi kimbangu wakanga masambu benadio, kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Yange sukula mabanga mame, sukula mabanga mame, ailwa hengisi wa monao. Batoto mbangi muzulu mbangi, maoso matuvanga fumu nzambize imo. Bakaka babanzila nga mfulusi kimbangu kakwizako, kwiza kaka kwiza sambuno foloso. Kembo nzambi apungu, kembo siwa solwa. Kembo vidi mukulu, kembo siwa solwa. Zaya yoso kembela babo bakwikila munzambi apungu tule do Kongo. Kemo chema unga, kemo siwa solwa. Solo se solo nzambe bakoko na biso nyamolo ibanza. Nzakomba ole nkumu nzambe mpungu tule ndamba zavelela onya shongo nzapa. Tobeleli kombo na yo likolo na nyonso pambate. Olongisaki bakoko na biso na babitumba nyonso ya eleko ya pasi na bango. Yango wana biso toche kombo na yo liboso pe sima ya mukongo na biso, na tina ete olongisa biso na babitumba nyonso oyo etikali ya kosilisa pasi ya bomoi pe bomoto oyo kabela ye biso uta boye na biso likolo nse. Matondo mingi na bakoko bwa biso pambate batikelaki biso kilongo ya nguya ya lobiko ya mokili mobimba. Matondo mingi na nzakomba lolenge olongisaki biso
bakitani na yo na nzela ya bakoko bwa biso na momekano ya etando ya matadi mayo. Mukolo yango nde bino bakoko bolobaki yango pelele ete ezali mukolo ya kolamusa bosolo oyo ezipa mauta kala na ntina ete mokili mobimba ekangolama mpe ebongwana ya sika ntango nyonso. Mukolo yango ezali mukolo ya elonga, pamba te elonga na yo nzakomba elakisamaki kati na biso loposo moyindo na nzela ya mvuluzi kimbangu, pamba te ezalaki esambiseli ya suka, kasi olongisaki biso liboso ya bibundeli ya minene mpe baboloko ya lolenge nyonso. Olobaki yango pelele ete na bakoko na biso ya yambo bondeko oyo nzakomba otongaki na bakoko bwa biso yambo bakoko na biso ya yambo ezalaki mpona kotombola bakitani na bakitani ya bakoko na biso banso, pamba te bango nde babandaki na nzakoma na yambo. Tosengi elonga na yo nzakomba elakisama mpwasa na mobimba ya bomoi na biso pe bomoto na biso, mabota na biso na bokese nyonso etungisa bomoi na biso, mikakatano ya lolenge nyonso pe manso oyo bomoto na biso pe bomoi na biso ezali na yango posa butu pe moi. Bokomaki milimu mpona kolongisa biso liboso ya milimu nyonso na soloka, mpona kotalisa biso nzela ya solo oyo biso tokolanda, mpona tobikisama na nyonso mapamboli ya pasi nyonso bomonaki ezongela biso bakitani na bino, mpona tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko mpe tosala na yango misala ndenge na ndenge oyo bolobaki na kombo na biso bakitani na bino. Mvuluzi kimbangu solo otindamaki mpe otindaki biso na etando ya matadi mayo na ntina ya kongengisa nzela ya bomoi na biso. Opesaki biso linongi ya kofungola bizibeli minei mpona kolongola minyololo nyonso oyo evandela mobimba ya bomoi mpe bomoto na biso bato ya lelo. Mvuluzi kimbangu solo ozali mvuluzi, pamba te olongaki baboloko mpe ongingisaki bosolo na mokili mobimba mpona biso tolonga mikakatano nyonso ya bomoi mpe bomoto na biso. Yango wana biso tondimeli bosolo ya elonga nyonso olakisaki na komona nzakomba solo. Bonyokwamaki mingi mpona biso tolata bokasi ya kolonga manso ya bomoi na biso mpe toyeba tokoba yenda ya bisika bino bosukelaki mpona totombola yango na ntina ete tolengela boye bolamu ya bakitani na biso. Olakisaki elonga na nzakomba na baboloko nyonso tambolaki na lutendele ezalaki mpona kolakisa biso pelele ete bondeko oyo nzakomba atongaki elongo na bakoko bwa biso ezali na bozindo ezanga suka. Na libongo na mbu ezalaki mpona kolakisa biso munene ya nzakomba mpe bino bakoko na biso mpe kolamusa bokasi ya bomoto na biso na babisika elala pongi. Bolata biso nzoto mobimba mpona tolonga bitumba ya kolongola bomoi mpe bomoto na biso na boumbu oyo eumeli ntango molai, mpe tosepela na manso botikelaki biso mpe manso epesamelaki biso na nzakomba solo. Matondo mingi na nzakomba, pamba te olingaki bakoko na biso uta ebandeli ya mokili
matondo mingi na bakoko na biso pamba te boponaki biso mpona tolongisa bino na bitumba nyonso bobundaki. Kombo na bino ekumisama elongo na Nzakomba etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba totondo mpona mvuluzi. Totondo mpona biso moko bilenge ya koto mibale. Totondo mpona bayo bakoya kokoba yenda ya misala place biso tokosukela mpe bakoko nyonso oyo bamikabaki mbeka mpona kopesa nga na yo accès ya continuité de programme. Ezali esengo mingi ndenge tokutali mokolo ya lelo, mais stati na biso tokobata ngo na totangi wana na français. Après tosala video mpona kolimbola eza stati totangi na règlement d'ordre intérieur te, donc toza na stati na règlement d'ordre intérieur ya liloba ya Nzambe, donc toza na mikanda mibeko oyo mangongela atikaki mpona etamboli ya motu nyonso akoboya yango okoza sanctionné anga na simbika mikanda yo mibale ya mibeko akoboya yango akoza sanctionné. Toza na Congo, toza na Japon, toza na Chine, tozo contrôler makambo nyonso par rapport ya réalité administratif oyo mangongela formelaki biso. Donc mpona ko atteindre dimension mangongela il faut tosa mibeko oyo tosalaki na ye. Mutu tu akotosa mibeko te tokodénoncer na mokili bato bakodécouvrir ye ke azali mutu oyo alingi mibeko te. Sikota oyo alingi mibeko te programme nini oyo ozoyela mokili. Il y a démagogie parce qu'il y a tout le temps pour nous la démagogie. Voilà, stati à mon tour de temps on dame. Ce qu'on continue n'a pas jamais vu pour nous tout ça règle déjà à fonctionnement. Parce que auto ça règle déjà fonctionnement c'est comment devons-nous distribuer les messages au mangongé la tika message. Ce message est tout exploité en ligne. Ba livre oya tikaki akutana na kimbango apesa 444 000 livres, apesa 16 740 000 mémoires, apesa 444 direction des études, 444 départements ya misala. Bon ndenge ni ba département ne fonctionner makambo mokili ezela yango wana parce que so lelo bato ba soutenir budget na bango mpona ba département ne fonctionner biso bato tovande na mangongele nous devons mettre en place to présenter logique des affaires oyo tozali nango na mangongele. Donc oyo ezali stati ya liloba ya Nzambe malgré bato bana na confusion mais bakozongaka a mokando yango te kopesa mutu tu aza Kinshasa botosi parce que na bimisa ye mokando na Kinshasa na 2008, 2009, 2010, après la mort à Mangongele, pour faire pour faire tout ça, le contrôle administratif, bataki magi mukando, baboya ko pesa réponse ya contrôle. Et batwana lelo ba komisa le quoi rivalité na bango ngaza rivalité na bango te mukande zo de la binoka. Mukolo bo comprendre que obebisa imibe ko musala so bozongi na ofongola mukanda pour vous juger. Parce que si vous respectez votre kanate, et ça été. Et comme si vous avez ya mibeko pona kobatela musala otonyo kwa melaki tango molai. Dans ce tangi atokoloba, République démocratique du Congo, messager du créateur de nos ancêtres, siège social et administratif, jardin de la sagesse et de l'intelligence bantou. Fondation Vuluzi Kimbangu Mangongele, base fixe de la frontière Kinshasa, commune de Lancele. Statut de messager du créateur de nos ancêtres. Voilà le premier titre. Tu es dans la deuxième étape. Et ça va les mêmes, République démocratique du Congo, messager du créateur de nos ancêtres, c'est social et administratif, jardin social de messager du créateur de nos ancêtres, fondation Vuluzi Kimbangu Mangongele, les bases fixes de la frontière Kinshasa, commune de Lancele. Yango. Statut des messagers du créateur de nos ancêtres.
tokoti awa na préambule. Dans préambule du statut. Na préambule du statut, yangoyo tolobi ake République démocratique du Congo, messager du créateur de nos ancêtres, c'est social et administratif, jardin de la sagesse et de l'intelligence, Bakoko, Fondation Voulous Kimbangu, Mangongele, base fixe de la frontière, Kinshasa, commune de Lancele. Na préambule tolobi boy. Les statuts représentent le messager du créateur de nos ancêtres. Nous relèvent directement les lois et règles imprescriptibles de nos aïeux, que Mvuluzi Kimbangu Diantungunwa, les sauveurs, les rédempteurs, l'esprit averti de la parole de la vérité universelle du créateur de nos ancêtres vers la vie éternelle à tous pour tous. Nous est apparu à travers Koko Mangongele Agomoro, prophète professeur, Longi Koko, les jours du 1er décembre 1995, dans la ville de Kinshasa, à la République démocratique du Congo, dans la commune de Lingwala, aux environs de l'avenue de la Libération jusqu'à présent, il se trouve entre nous jeunes dans la diversification linguistique raciale. Les statuts nous enseignent directement la sagesse, l'intelligence de la parole du Créateur qui est la vie éternelle, comme c'était dit, celle de nos aïeux restera éternellement pour la vertu de toutes les nations. Un messager du Créateur de nos ancêtres a la conduite et caractère, respect mutuel, obéissance voulue, mère et ethnique de nos aïeux dans tous les foyers et dans toutes les nations du monde. Tout messager est actif, travaillant sur base de 444 directions des études avec 16 740 000 mémoires, des connaissances secrètes de l'humanité, des développements et de la culture ancestrale et la spiritualité de nos aïeux qui relève exclusivement des enseignements du premier messager Mangongele, qui se substitue au message du Créateur de nos ancêtres conformément aux principes et caractères de nos ancêtres et de notre statut. Dédicace. Nous dédions à tous les meilleures belles paroles que nous ont léguées les aïeux, que nous, messagers du Créateur de nos ancêtres, dédions par leur nom, qui nous soient vénérés, qui nous soyez vénérés. Muntu nzalapanda, ngama kiteleginabo, nimi, mama nzinga, mama Bengala, Ngalufuni, Berkis, Koko Mbumba, Lowa, Koko Ilunga, Mbendi, Kukupemba, Mbengu, Kimbirikiti,
nyangala bokulaka koko bemba zulu ngelio na ampotaba nanga katanga vita kanga ngeli kimpavita mama mafuta matemba ngobila ngampani plus les 32 prophètes et les 33 prophétesses. Et les 32 prophétesses plus les 33 prophètes. Statut des messagers. Titre 1. Considération générale. Chapitre 1 des sièges social et administratifs. Section 1 du siège social. Article 1. Notre dénomination est messager du Créateur de nos ancêtres. En sigle unifié dans la parole du Créateur de nos ancêtres est une association sans but, licatif et licatif. 6 avenue Mangongele numéro 1, quartier Badara. Local Plateau, commune de Lancele, ville de Kinshasa dans la République démocratique du Congo. Article 2. La devise est l'amour, justice, travail. Tout le monde doit trouver sa place dans la parole du Créateur de nos ancêtres qui est la vie éternelle. Article 3. Le siège social reste l'unique lieu pour la prière de mercredi, jour sacré de nos ancêtres, et la place pour accueillir le monde, apprendre la connaissance du Créateur de nos ancêtres par les mapmondes messagers à travers l'enseignement de la parole du Créateur de nos ancêtres. Section D du siège administratif, article 4. Il y a un siège administratif des messagers 6. Article 1 du statut, lieu administratif et lieu administratif des activités de messagers. Il est composé de membres et cadres, puis des chargés des différents départements et services du travail des messagers et fonctions conformément à notre loi et actes portant structure fonctionnelle attributif organique. Article 5. Il est le siège administratif de 444 directions des études, de travail et siège de l'association, puis du comité directeur, lieu de réunion, des travaux, cadres. Article 6. L'ANA Congo, l'alphabet congolaise, a 23 lettres et ses gammes de fréquences reste la seule écriture de l'administration et de tout le monde des messagers rapides, Rafia, art vernaculaire. Siège administratif, c'est substitué à notre jardin de la sagesse et de l'intelligence Bakoko et à l'endroit évoluant le messager pour administrer les atouts des messagers conformes à notre loi. Voilà, chapitre 2, conditions d'adhésion, d'exclusion. Donc, conditions d'adhésion et d'exclusion. Section
conditions d'adhésion. Article 8. Avoir la connaissance une et exclusive du Créateur de nos ancêtres noirs et accepter Mvulus Kimbangu par les enseignements du grand esprit Mangongele Agomo. Article 9. Toute personne a sa place à la grande famille des messagers sans tabou, selon notre loi. Toute personne appelée messager du Créateur de nos ancêtres doit se soumettre au principe du travail par l'amour du Créateur pour le monde entier. Section, conditions d'exécution. Article 10. Le non-respect du statut et loi entraîne l'exclusion conformément aux mesures disciplinaires des messagers rapides du Créateur de nos ancêtres. La sortie volontaire entraîne l'exclusion que si la personne établie par écrit une lettre indiquant la raison de sa sortie après l'examen d'analyse du bureau technique est exclu définitivement. Tout membre qui forme un groupe à part au sous-groupe dans le but de disloguer les messages. Article 2. L'objectif et but des messagers. Article 11. Donc, à titre D, objectif et but des messagers. Donc, dans l'article 11. Dans l'article 11, lobby et la lutte contre les antivaleurs, la famine, la pauvreté, lutte contre les mauvaises mœurs établies par les ennemis de la paix, car messager est pour la paix dans le monde dans la paix tout entière. Enseigner l'humanité à restaurer les valeurs ancestrales d'une et fiable aux générations futures et les savoir-faire de nos ancêtres. Article 12. Sauveur de l'humanité. Sauver l'humanité de la guérison et apprendre aux gens la pharmacopée et l'auto-soigner par la nature des feuilles, plantes, racines, encore d'arbres, peaux de bêtes et autres substances naturelles par la connaissance directe d'Mvulus Kimbangu à travers les messagers. Article 13. Amener les gens à travailler la terre, la main dans la main, pour restaurer le vertu spirituel, moral, éthique, réconforter les foyers pour la connaissance des génies et des esprits bienfaisants à travers l'enseignement de la parole du Créateur de nos ancêtres. Voilà statut belé. Tout ce qui dans le chapitre il y a condition d'adhésion. Donc à tout le monde comme moi makamuke, on va développer sur le tenza to le la statut. On a pour faire terre. Mato bazo boya mibeko, bazo banza message za ki pulu, message za ngata
ngaya na te mina na mibeko a respecter mibeko ndenga na ito yokani a respecter mibeko te tokopotana ti okotosa mibeko nala contre mutu te je vous respecte tous mes collègues oto yekona pas mangongeli mais eza susu makambo ya kikamaderi te ekomisiko makambo to développer misala o mangongela tikaki ngala zokende Égypte. Mais bah, tout avec la chasse. Oh, que ça dit en Égypte, mais Mangongé nous a enseigné beaucoup de liens saints des ancêtres. Et pourquoi vous voulez nier des choses? Je ne sais pas si nier, on a dans l'Égypte. À ce que tu sais que tu es au lieu de côté. Calculer ce que tu es pour le Moussala, yo sala kuna na Maroc, qui te contrôle. Mais on a bien pas contrôler, il faut y aller mibeko. On a contrôler, on a y mibeko. So y mibeko te au comme à place ngazate. Parce que nous avons contrôlé Mibeko. L'administrateur a contrôlé Mibeko. L'administrateur a commoté. Il a titré. Car moi, je suis administrateur. Tu dois travailler. Tu dois former les gens. Tu ne connais pas Mangongé qui pour nous faisait tout. Tout pour faire un contrôle administratif. Mais les lois contrôle wana Kinshasa mon babandanga na voyageur bana mangwe la kufa mutu asala ngwaza te siko babitando wana qui va régler tous les lois o ekotia batu na uniformité mibeko ye. Donc voilà moi muke otolobaki toninga toloba yango na tokote na ba règlement d'ordre intérieur to kokota a pour biso to kabwa statut mutu to akozana nango otolobi lelo ka totangina na français pour mutu to comprendre. Exemple batumsu bazokima mibeko yo bazonga soba mema makamnane na mongo que tobie ko simba te parce que ah ouais ils ont obligé biso to enseigner la paix dans le monde dans la paix. Ce que soyo enseigner la paix dans le monde dans la paix est-ce que enseignement d'une routine au côté ya parce que mangongele makamne yango stati. Donc pour mokola lelo to suki wana vraiment bakoko to tombeli mokili mobimba. Nteke malamu otobengi fête ya récite et bientôt biso en Égypte Sénégal to tindaki déjà visa na biso ba pesi biso na Égypte na niveau ya groupe administratif groupe Ilunga groupe ya WhatsApp batu nyonso to travailler na bango ba yebi déjà programme na biso ndenge examen to ko publier date ya voyage parce que auto bande ko ça les aller na propagande pour na relaxa grandeur ya bakoko na biso ke liloba na bango ezalo kwa mayebote na kata zamba pe kopolate ebando kokisande mukano ya nyonso donc lobby to relancer déjà prière autour ça na Sénégal parce que to tinde de prière et alimentation autour ça en Égypte sur lobby ne to cha prière ya Sénégal parce que to ça dans visa Égypte visa Sénégal to sombango sur place à partir du Maroc et Bissoto Rosakuna pour faire notre détermination. Donc, pour nous, lelo, tu as une mingi à koloba mais tu l'obéis comme mon muké, makambo Italie, stati ya lilobanzam. Pour nous tenir soyez déjà que so qui m'a mis beko au fonctionner de awa ne makambo iza awa amkando. So muto tu ayebi ke mangela tika kiboye. Si vous avez mukanda oyo, il y a qu'à se discuter. Donc oui, les côté parce que bisogna si faut travailler pour famille mangongele peut se retrouver. Pour la famille peut ba messager nyo so ba kufa ki un exercice ba bénéficier. Mais c'est ce que yo za messager za ki nangana mangongele okomo hôtel melanga par rapport à quoi yo ni mibe côté. Ngana présenter mibe quoi et na okabola batu nyonso tout na monde entier mukanda kwa mibe ko bangonde ce ko ba ko discuter na bino nyonso. Au besoin de divagation, tu peux besoin na maïle mabe. Parce que mutu azo boya mibe ko société autant mwandeni. Comment bon foot ba salaire. Nous voulons que mutu abengi yo koko na za posa na zo numéro matricule. Au pesa numéro matricule mais ça suivi na été. Et ça ba charge. Si vous bateau na lobby kuna ton lilo banzo mabanda ba salaire, ba on peut occuper ba parce que apesa mbongo nae. Mais yo oza sanctionner parce que ozwaki mbongo mutu na loyenge ezalaki na réalité administrative te parce que na réalité administrative babaki soko lingo zo mbongo mutu il faut yeba ba numérotation ngab na ndoka ba numéro nyonso na Kinshasa
yango ta na longwe Kinshasa na ye Maroc nazopesa bato su ba numéro malgré bato bazo tcha tembe na niveau Kinshasa bazopesa ka bato ya ba moko mais ba yebi na ordre ya numéro te parce que ba numéro ne to bandaki ba numéro bato bazopesa Kinshasa ba yebi na continuité na ngote mais nga na sauter l'étape na opesa selon parcours o nga na osala awa. Mais na sauté pourquoi na sauté pour na yebi ke bato démagogie na Kinshasa ba kopesa ba numéro na luenge mais ba ça ba suivi bato wana te bato belé bazo ba numéro na bato Kinshasa ti lelo muta sa suivi na bango azate ezaka yo pesa mbongo ba pesa numéro mais suivi non ce pour ba la chose à messager faut pas apprendre yo ndé biso pe de yo kola pa mangongele to yo kola ki opesi mbongo na yo enregistrement ba pesa numéro matricule mais il faut jouer la formation pa mangongele biso tout on joue formation pa mangongele muta palangana te yango wana nde toko continuer mais siko so yo lingi olobi onga za mangongele mais makabo ya tika ki ozo respecter ngo te siko za no mangongele te ozaka muto zo précipiter na musala mangongele yango na telemi na mibeko pona ko veiller pour tout le monde ako ya démagogie toko dévoiler que oza muta démagogie zonga formation. Tu dois messager tout au Babima Kinshasa après la mort à Mangongele bake ko se réfugier et pas ya Pakazua na ba misu bake imbanda kapa ya papa meta bazali batuya mitema moto baza batu démagogie donc le quoi so bazongi mission na bango esimbite il faut ba paiement balanda siko programme ya bato batikala na continuité parce que yo so kenda ki papa meta. Donc, trahir ya Mangongele. On me dit que Mangongele, makamne simba kite, ngana komi na ngana landi na papa meta. Parce que kuna papa meta sibito yo zonga su Mangongele te. Maele mabe wane koleka te place ngaki pulu naza. Mwana ndombe bilanda landa, ndombe bilanda landa. Mwana ndombe bikwenda ndombe bikwenda ngemebe ngampungu nzamba bikeko mbenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya inge na pasi wapi Yesu nange baya kamwe pesa pungu sonenene. Mwana ndombe bikwenda ndombe bikwenda mwana ndombe bilula ndombe bilula ngemebe ngampungu nzamba bikeko ngemebe nga Yesu nzambe wa moyo bubu ya inge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemebe pesa pungu sonenene. Ndako na mukola lelo tome mwa muke stati ya liloba nzambe to ando décortiquer ondam poto éveiller bato baza libanda o baba na Mangongele te bazala na mayele ya kotelemela bato bavanda na Mangongele o bakoya na mayele mabe parce que baze belé bayekolaki bien te balingi siko bazwa nzala na bango bachango liboso makambo te. Un messager okoko publier photo bana Mangongele te po senga bato mbongo ba soutenir famille Mangongele oboso ba soutenir lelo lobi siko ekozande ato créer développement po famille wana ba yeba siko elo ni bando kozwa comme revenir papa na bango to na posa te que to bando kosenga ka bato so bo sengi lelo bongo lobi bato baza na poto ango wana baza na ba pasi bazo mona bakata ba pongi tongo bakenda kosaba misala ko sokola ba koko eza des esclavagisme parce que so yo na Kinshasa zo kanisa ke yote bango ne baza na mbongo te balonyo kwama yo de créer développement o e ko aider bango ke so to travailler misala mutonto ko jwa salaire to longwe siko sous la dépannage. C'est que bolingo nzambe ezali pona tous les peuples du monde dont lobi to kotinda losambo ya Sénégal pona koko mabozi mama iselemeni babeta yango koko mvemba adjoint secrétariat na koko ilunga babeta yango après to sa makamnyo so donc koko ilunga biso zo to uti Sénégal Égypte tant to kozonga to zo sombelao laptop pona ovanesa makambo responsabilité no ya secrétariat donc wana promesse oyo to pesi koko ilunga to mona ba vidéo ya bande kwa France. Et ba vidéo nyonso to kosangisa yango to sa musala parce que lobi to tambolaki banda tongo 8h to komi na ambassade d'Égypte pona kozela visa ti to yozwa visa ngo to zwi ku visa te mais to longwa so ba 16h 17h banda 8h. Quelle fatigue. Étant to zongi to organiser kaka programme a fait nde to zaki na ba fatigue wana et to yosa ba vidéo na ba pourquoi
yango peut-être bande ko mona peut-être que na kokwa bumela ki na olasa na midi asali na pourquoi. Mais ça pose pas de problème parce que tu vois que le samedi est déterminé 6h, 12h, 18h, 24h. Mais tu vois déjà que 2020, nous sommes représentés l'horloge bantou. Pour nous comprendre ce que calendrier. Il y a montré na nous va calculer ngonga pour na obeta rotation il y a 24 heures comme 12 sur 12. Kilumbu kuiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kuiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kuiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kuiza banabilaka banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo Kilumbu kimosiki beni sukula ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo Kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi mafumu nzambize imo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambuno foloso kembo 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 nzamya pungu kemba siwa solwa kembo 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 vidi mukulu kembo siwa solwa zaya yo sokembela babo bakwikila munzambia pungu tulendo Kongo kembo 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 che maunga kembo siwa solwa solo se solo nzambe bakoko na biso nzakomba onya shongo abanzoli nzambi pungu tulendo amazavelela tobeleli ona tina ete ola musape o matisa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso pona tosala o elingaki yo uta boye na biso likolonse bokomaki milimu pona kokotisa biso na bozindo ya mokili ya molimo pe ya musuni pona toyeba komikamba liboso ya bomengo na biso pamba te epesamelaki biso na nzakomba solo pona tososola nini tokosala na yango bobatela biso liboso ya bamomekano nyonso oyo ezali koya liboso tokumbisi pe totomboli kombo na nzakomba likolo na nyonso pamba te okabelaki biso bomoto oyo na ntina ete tokokisa mokano ya mobimba yetinda na yo nzakomba oyo ebomba na kati na biso kabela biso bomoi ya ntango molai ya bovandi na biso kati na mokili pona tokokisa mokano ya misala ya bomoto pe ya bomoi na biso pamba te oponaki bakoko na biso pamba te batondisamaki na bolingo ya kombo na ezanga suka na tondo mingi na nzakomba pamba te omatisaki bokasi ya bomoto pe bomoi ya bakoko na biso yango wana basalaki manso elingaki yo tobeleli bakoko na biso nyonso na kombo ya likundi ya lobi Konvuluzi Kimbangu na ntina ete bomatisa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso pona tobatela yenda ya mikumba nyonso botikelaki biso
bopambola biso na nyonso pamba te bonyokwamaki mpo na biso bakitani na bino tosepela mpo na biso bakitani na bino tosepelisa bino na nyonso bolukaki pamba te tozali bakitani ya suka oyo toye mpo na kotombola bisika bosukelaki mpe kolengela boyei bolamu ya bileko ebele matondo mingi na bakoko pamba te bolati biso nzoto mobimba mpona tokende liboso na manso oyo etali lokumu ya bomoto mpe ya bomoi na biso kombo na Nzakumba ekumisama elongo na biso bakoko na bino elongo na bino bakoko na biso pinzoli ya bakoko bwa biso etangaki mpo na biso tokangolama na nyonso elikia na biso ya tango nyonso ezali bino bakoko bwa biso pamba te botikelaki biso elembo ya solo mpe ya nguya mpo na biso tokundola bosolo oyo ekolongola biso kati na kidiba mpo na tokoma bato ya solo liboso ya baninga nyonso ya mokili mobimba bolobaki yango polele ete bokolakisa biso bokasi na Nzakumba oyo ebombama na kati na bino soki totosi mibeko ya etamboli na bino botikelaki biso mpona tomona nzela soki totie matambe na biso na babisika botikelaki biso bilembo nde ekomatisa biso likolo na nyonso ya mabe oyo ebebisaka mokili butu mpe moi etikala se bongo oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu totondo totondi mpo na Nzakumba mpe bakoko na biso totondi mpo na biso mwa bilenga koto mibale mpe bayo bakoyingela nsima na biso mpo na kokoba yenda dans mwa moke oyo tolobi lelo tolobeli kaka makambo etali mokanda ya mibeko babengi stati mais à la longue tokokota na babozindo lelo tofungoli kaka première page mpo na kolakisa messager nyonso ayeba mibeko oyo nini tobongisaki na mangongele oyo atikela biso makambo oyo seke motu akotambola ndeyo na mibeko nga na ye toyokana te là je porte garant parce que na bandeko koswane na makambo ya mibeko bandaki chata 2008 après la mort ya mangongele ti lelo nga na swana aka bato babengaka nga partout baswanisaka nga koki bulu yokomi ministre yokomi président oh ese na liyo banzambe président azalaka tobine totosa mibeko mpo tose retrouve na makambo oyo papa atikelaki biso oyo koboya mibeko okotelenga nati parce que oboyi mibeko tu te fais pas partie bato bako se faire partie eza bato bakotosa mibeko yo atovandeli na mangongeli soko tosino mibeko te oza nulle part yango toyebi totika lolendo toza bana classe toyekolaki esika moko toluka nde totombola valeur ya likambo batikelaki biso mpo na développement na yango na évolution emonana donc mpo na mokolo lelo totombeli butu malamu mpe nteke malamu ya première édition le 24 décembre et le 25 décembre pour na bakoko nyonso parce que le 1er janvier tokofete fete ya bana tobenga yango tosaka losambo ya protection familiale et na le 4 janvier tokofete fete ya milimo ya bakoko na biso oyo bayaki kolibere biso babengi bango les esprits de la justice bauta ya monde planétaire tembekalunga monde spirituel de l'homme noir bayaki baliberaki biso et après le 4 janvier tokokende na makambo etali le 15 février fête à Bilanga toke susuna le 3 le 18 mars 1921 fête en Volus qui manque esika zoki nguya na ye tokei donc fête na fête yelingo bake Congo azali mboka bisengo soki tobateli bisengo ya Congo ndenga na tokosepela na nyonso oyo nzambe mpuntulendo ya mbanza belela akabela kibiso
butu malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba. Liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakumba boyi bakoko fimbwa kekele oswani na Kongo nzala na libumu.